Lisolo ya pasi bandeko ekolelisa yo pe kokamisa yo munganga akufi bongo na Afrique du Sud. Munganga oyo azalaki na mwasi na ye na bana 4 amemaki kutu mwasi na bana na États-Unis atiki bango kuna nani kutu bazwi mukanda te par après bakabwana kitangu bakabwani munganga okike mutu alingi abala mwasi na ye oyo azalaki pirier. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Roi Baudouin alinga bala mwasi ya munganga. Et pesi munganga ba tension wana ememi etina liwa. Kasi roi des Belges, Roi Baudouin, asala kindengani ne poya bala mwasi ya dokotolo oyo atiki biso na Afrique du Sud et pesi pasi ndeko lisolo oyo ekolelisa yo na sengi yo attentif. Qu'est-ce qui s'est passé? Et loko nini mwasi ya munganga abanda ko na Afrique du Sud awa avant akende bongo États-Unis mobali atika na kokufa et pesi pasi ya kosakana te bolanda ya so na limemia bolanda lisolo oyo kopesa yo pasi na motema ya mtu kobetela olilo. Mokolo le 13 mai 2023 etikali bongo inoubliable pona ndeko Pierre Kayembe Chamala na mama Bénédicte Chibambi oya komaki désormais Bénédicte Chamala. Bango basalaki mariage moko ya kafu en Afrique du Sud et salamaki bongo na Brakpan et pa wapi présence ya ba prêtre ya monde entier balaki wana côté ya Cape Town to monaki bongo Teungandu porteur service leader yena commandant Guilin kasi côté ya Durban to monaki présence ya Trésor Massa loboko ya Durban yena mama Nadine Kanika Antibal etalaki mariage ya kafu tokozongela yango kaka na émission ya lelo. Tango ba biso africain ba de komso ba liko sangana pona ba vivre en famille, papa, maman na bana kasi na mboka français loya sika ebimba de ko ba telema na mboka ya France okisa ke papa akokoma facultatif. Donc ça dit que hier aboti ka mwasi akomi na inutile. Ba liko pousser ba famille vivre sans parents, babana bakola sans papa. O mboka nini oyo? Votre loi, loin d'abolir les inégalités, votre loi les aggrave. Votre loi soulève des questions de marchandisation du vivant, d'eugénisme, de sélection, le dévoiement du sens de la médecine et la voie du design de l'enfant parfait comme nous le voulons que vous déverrouilliez. Au-delà des bornes, il n'y a plus de bornes. Radio Collectivia Fiston, tous abonnés massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22.
Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te kobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Bote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa na programme oyo radio lokole masolo et pa yapi tokuta na kapona ko beta masolo oyo leka na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya Mangala. Nalobaka chaque fois batu ya Mangala ezali kaka ba Congolais ya Brazzaville te kaka ya Kinshasa te ba Angolais te, mais tout le monde kaka lingala tala programme na yo yango yo. Papa benga mama yebisa papa fiso sa bandi. Mama benga papa yebisa yeke papa fiso bandi, benga ba yaya ba leki bovanda boyoka bakambu ya somo. Comment est-ce que bazoko diaboliser ba famille? Comment est-ce que ba famille aliko kabwana bandeko docteur Munganga Dokotolo akufi na Afrique du Sud fresh likolo ya nini? Likolo ya bolingo. Nani abomisiye roi Baudouin, roi des Belges? Abomisiye ndenge nini? Qu'est-ce qui s'est passé? Ba pasteur bokota, tindre ba pasteur ba lien oyo. Ba pasteur ba salama pona ko boko la bana ya Nzambe pona ko zwa ba mpate ko bongo sango mitema ba pasteur ba li ko détruire foyer. Makam pasteur oyo sali na kata lisolo oyo e ko pesa yo pasi. Lisolo oyo zali compliqué mais na ko senga yo Olanda. Kasi yambo to beta lisolo oyo obo mesano to ko développer moi deux titres obo moni bongo na sommaire. Tika la pesa mbote na mama Charlotte Pigeon à Londres. Okomi ya papa Ibrahim Yannick. Nyoso na nkolo. Vous comprenez? C'est que très bien on est ensemble. Tika la pesa mbote na Mati Minard depuis Paris. Ba papa penaba ba papa ya Paris ya Tongo. Mati Minard ya mama Eugénie. Bokomi c'est que bien. Na keibongo na Irlande pona ko pesa mbote na JB Minard na Dublin. C'est que bien. Na Bosanité Général Tempo. On est ensemble. Et ça qui mikolo le 13 mai 2023 et pas wapi et yindaki na Afrique en Afrique du Sud précisément na Black Pan na carton benga Black Pan et pas wapi moi na mobali ba pe comme ça qui est roi mukolo wana roi Jean-Pierre Kayembe Chamala abalana ki bongo na mama reine Bénédicte Chibambi oya komi désormais Bénédicte Chamala. Et c'est là qui mariage moko ya kafu bandeko. J'étais là, j'étais présent kasi to sepela ki na mariage wana ile ki ba pesa ki ba to guya kubala. Et c'est là qui ambiance à gogo de bali ko mona wana ba kata ki gâteau ya munene, ba mela ki ba vin, mais ce qui nous a surpris na mariage o ba respecta ki format heure. To banda ki 19h ti na 23h au lieu de 0h fête ici là qui batu balia koulé kufuluka kasi to mona ki présence ya ba prêtre ya mboka bazala ki longoni ya to mona ki bongo trésor massa loboko ya Durban prêtre muta simbi Durban nyos tuna mbongo yewa trésor massa bazala ki wana longoni appel na Cape Town présence ya Teongandu leader muta longa chômage na Mada City o ya pesa ka 65% ya ba congolais musala azala ki accompagné na Lady Chef toujours présent, commandant Guilain. Et c'est là qui ambiance ya Gogonde Bali comme on a dit. Au nom de toute l'équipe de la radio Le Collet, nous félicitons les couples Pierre et Bénédicte Chamala. Donc toutes les bonnes choses à vous. Bienvenue dans le monde yaba marié. Bo Zala. Vous voyez que les bas là, les alaka toujours les rosetés, les hauts, les bas. Les purs peu et alaka. Vous voyez bon aussi supporter. Alors bonne chance à vous. Bénédicte et Pierre. Désormais, Bénédicte a comme qui reine et Pierre a comme qui bongo roi. Voilà. Merci beaucoup. Heureux mariage, Nabino. Yo pour ça, mariage, Nayo, ça n'a pas de belango, il n'y a pas de souci, benga, biso, tokolobela. Mariage, Nayo.
Sambote Longonia na Mama Nadine Kanika, ya Trésor Massa depuis Durban, Antibal, la dame de fer, vous comprenez? Voilà, Mama Nadine Mbote Nayo. Moi, si vous avez un bilamba ya cher, ou vous avez un Turquie, vous avez besoin de bilamba ya griffe, ya talo takitoko, benga Mama Nadine Kanika na Durban. Toti la kaka na mariage, toti la samedi mariage, comment est-ce que bandeko babalani epesa ki esengo mena mboka France bandeko na France botelema to éviter ceux qui makamba Illuminati ezali ko banda kuna na France to ndenge nini to ute ko la tribunal de renema awa comment est-ce que na France wana kaka bali ko bano bana il faut ba lotanga éducation sexuelle na ba âge ya ba 8 9 ans et ba ko pratiquer ngo e ko ba kindo kitewe et comme ça que je suis allé au-delà si ka bali ba comme ça papa facultatif déjà to yebi ke na ba mboka Europe na bamboka libanda comment est-ce que ba réduire papa mobile tina néant yango mona basi ba bengana mbali na ndako parce que soko ko funda ça ki ofunda ba pesa toujours moi si raison c'est pas vrai mobile comme facultatif papa ateka kamaki atezemi et puis famille moi ça légal moi ça va de vivre na moi na kaka ndengwa na bana sans papa oh ça pas jusque là et peut si passer. Heureusement, loi wana na évitation que c'est leki, tona légité mais ba député msusu ba telemeli yango tala débat ozaki na France ndenge député o lobby ngana sepele makasi bino ba de na France botelema masinote mabe e kokota imaginez ba loba donc papa atala souté na ndako te bana bakola sans papa ezara ndenge nini na fingi ba femme seule te so za femme seule on a ba raison na yo mais papa na ndako il est toujours très important te c'est que bien landa. Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, nous y voilà. La France va inscrire dans sa loi le père facultatif et permettre la venue au monde d'enfants sans père. Mais qui êtes-vous pour vous permettre une telle mutilation? Est-ce à dire qu'un père est inutile? Assumez de dire qu'un père n'est pas nécessaire. Assumez de dire que vous ne devez rien à vos pères. C'est précisément cette société-là que je ne veux pas. Celle qui dit qu'elle se fait toute seule. Celle qui dit que l'autre n'est pas nécessaire. Alors pour moi, voyez-vous, il n'y a pas plus grand que l'homme. Et vous le piétinez, vous le réduisez à rien, à ses gamètes, à 1/60 millième de millimètre. Un donneur, vous appelez ça. Mais Madame la Ministre, ça c'est un homme, Madame la Ministre. C'est pas un donneur, c'est celui qui porte et qui élève et qui soulève des montagnes pour son petit. Celui qui l'élève jusqu'à lui, celui qui le soigne et l'encourage. Celui qui le rassure et le grandit, qui l'écoute et l'accompagne. Mais n'avez-vous donc jamais eu de père pour que vous ne sachiez pas à quel point on ne se passe pas d'un père? C'est souffrance contre souffrance, Madame la Ministre. Il ne faudra pas dire « cette France-là a été humiliée ». Vous avez choisi d'en apaiser une en jetant de l'acide sur l'autre. C'est souffrance contre souffrance, je vous l'assure. Bien sûr, une mère peut faire ça. Évidemment qu'une mère peut tout faire. Et alors, faut-il donc séparer et supprimer les pères? C'est ce que vous faites, Madame la Ministre. C'est ce que vous faites, Mesdames et Messieurs les députés. Et j'espère que vous aurez conscience de la société d'élimination que vous créez. J'idéalise les pères, me dit-on. Mais n'idéalisez-vous pas les mères? 30% des maltraitances sont dues aux mères. Nous devons légiférer pour un corps social. À force
Nous devons légiférer pour un corps social. Et à force de légiférer pour des catégories, des groupes et des sous-groupes, chacun tire de son côté, c'est la loi du plus fort. Vous créez les communautarismes contre lesquels vous prétendez lutter. L'enfant est le témoin privilégié de la force de l'homme. Et lorsque l'homme devient père, cette force se transforme en service au plus petit. Lui seul peut apprendre ça à l'enfant et conjure ainsi la loi du plus fort. Et vous choisissez de faire sans eux, de ne prendre d'eux que ce qui vous intéresse, leurs gamètes, et de jeter le reste. Mais l'homme est un tout, Madame la Ministre. On ne prend pas que ses gamètes et jeter le reste. Il n'y a pas plus noble que l'homme, et seul l'homme nous montre que servir est l'acte le plus noble qu'un être humain puisse accomplir. Votre loi, Madame la Ministre, est criminelle. C'est souffrance contre souffrance. Il ne faudra pas dire cette France-là a été humiliée. Votre loi, c'est s'offrir un être humain. On ne s'offre pas un être humain, Madame la Ministre. Un être humain n'est ni un objet, ni un projet, ni une promesse de campagne. Votre loi, loin d'abolir les inégalités, votre loi les aggrave. Votre loi soulève des questions de marchandisation du vivant, d'eugénisme, de sélection, le dévoiement du sens de la médecine et la voie du design de l'enfant parfait comme nous le voulons que vous déverrouilliez. Au-delà des bornes, il n'y a plus de bornes. Ce n'est pas le droit qui refuse un enfant à ses femmes, c'est la biologie. Il n'y a ni discrimination, ni inégalité, vous le savez très bien. L'affirmer à longueur de médias, c'est mentir et manipuler l'opinion. La liberté si fièrement revendiquée n'est qu'une liberté de consommateur. Des Français accèdent au hard discount reproductif qu'il faudra reconnaître en France. Si la PMA, la congélation ovocitaire, le DPI, la recherche sur embryons, si tout cela existe, c'est aussi parce qu'elle enrichit médecins, généticiens, biologistes, patrons de start-up, juristes, avocats, banquiers en sperme et en ovules. Et vous faites semblant de ne pas le voir. Aider l'autre, voyez-vous, et vous le savez, c'est l'aider à accompagner ses limites. C'est l'aider à accepter ses limites et vivre avec. Ce n'est pas dépasser le possible humain. On ne peut décemment pas destituer la figure paternelle au motif que des nouvelles familles apparaissent. Produire des enfants sans père est une atteinte aux droits de l'enfant. Donner à des enfants des parents toujours plus vieux n'est pas un progrès social. Donner une mère seule pour famille n'est pas un progrès social. C'est antinomique avec votre plan pauvreté, antinomique avec vos politiques d'aide à la famille. Et vous le savez très bien, comme vous savez que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain, comme l'amour ou l'intention. Vous savez tout cela, mais vous cédez à la société gouvernée par ses seuls désirs, vous cédez à la société gouvernée par zéro frustration, et vous cédez à cette conquête de droit à l'infini, comme si la liberté s'y trouvait, quelle l'heure. Vos arguments nient le bon sens, au nom de tous les enfants qui ont manqué de père. Je suis obligé de couper le micro. Je vous en prie. Je vous remercie, je suis obligé de contraindre le temps de parole. Je vous en prie, s'il vous plaît, Madame Thiel. Je vous remercie. Tokometela osika boye lisolo bandeko lisolo o na sengi na yo benga papa akota osana pasteur na yo tindela pasteur lien akota tindela bandeko lien famille esangala bo vanda bo yoka to pene bino to la musabino pomba la sima ezonga te na esanga bino chaque fois bandeko. La confiance n'exclut pas le contrôle. Yoka lisolo o ekolelisa yo e memi liwa tanga lobaka amour e bomaka bolingo bomaka ezalaka ya solo bandeko eto ko vivre ngo ba o nan ba kotela bolingo te ba ko yebisa bolingo bomaka ba eko bomanga ndenge nini ngakutu mbala ko saka nanga te ngamwa sasa na eloko moto yaya bolingo e bomaka tala ndeko oyo dokotolo akufi tozoko beta lisolo oyo esala mbongo na Afrika angela na Afrique du Sud tozoko beta yango yaya to beti lisolo tozoko tanga kombo ya mutu te parce que muta pesi lisolo alors to kotanga kombo ya mutu te parce que il mort d'homme na miti oyo e bembe to nzoto ya dokotolo za ina mort na to bimite. Et là, on est salé que de Kotolo Akoufa. Voilà, je préfère pour saluer mon ami personnel, commandant congolais Anderson de Djobour, la voix digitale, l'unique et le vrai. Soko boy, tout le temps, soudeyo. Commandant congolo, Oumela, on est ensemble, mon frère. Toujours. L'isolo oyo, ezali boy bandeko. Ezali un peu complexe, tokolinga. To pesa ba kombo ya batu po comprendre kotanga ba kombo te me yo comprendre so ndinga yeko kinde
munganga to dokotolo webi dokotolo muta tumbaka bato batonga docteur dokotolo azalaki na Kisasa na mwasi na ye na bana boyebi kaka bandeko ba communiquer bato ono te na Afrique du Sud kuna soko kei ba docteur bata très bien okoso musala mbala moko bato ebele batika misala bango ndengo wana bayebisi yaka na poto yaka sika boye kuna vie eza bien yaya yo babengi yaka Afrique du Sud babengi yaka na France yaka na poto o me matel lambate o comme me lambate nyoso zali kuna yaya mape ko na nzete na Afrique du Sud to mape ko na nzete na poto yo o voyager ata valise amukeza la te o voyager ka ndengo wana to ebite na benga ki docteur mais kaka nde ba rumeur maki docteur aye na Afrique du Sud ye na mwasi na ye na bana 4 na bana 4 wana docteur azalaki na 3 garçons na fille moko na ebite position ya dokotolo na Kisasa na Congo ba préciser biso to popsto beta ka lisolo kaka nde ba pesi biso tangu ba komi awa évidemment dokotolo moi mike bande ko monana bande ko futela quelque part ba ali ko lia ye na mwasi na ye bana 4 très bien ndenge zalaka na ebite ba saki dokotolo soka komi a kosoma musala tondere na ebite to ebike awa c'est pays anglophone biso na Kisasa na Congo ezali pays francophone moi difficulté à langue alors et ça fait que tant docteur a commis mbala moko asala ki ba test te basala non test pour soko komi pour ba tao na ordre ba médecin sud-africain ça partout dans le monde ils sont ordre ba médecin ordre ba ingénieur nyo surtout faut ba tao il faut ça la test on les ka test parce que ba ndokebele au monde aka za ki ne pe infirmier kuna kotuba ba tonga akomi na boka libanda o docteur musuku ta o ingénieur akoma na ista kuduta sukaka na ina so na babenga ngono ITP itinini wana o ingénieur ya ingénieur ebeba nango to ba docteur bref docteur tanaki awa epesi ke mwambongo zalaki nango oya banaye ko bomba ba survivre kata ko dire mbala monso akomi akosa musala esala mindengo ate difficulté ekoteli munganga dokotolo ndeko landa lisolo très bien na kotanga ba kombo ya bato menena ko betela yo lisolo oyo oko comprendre to bana ko emprunter pardon par-ci par là ba lisolo ba ko to comprendre siko docteur difficulté koti na yebite soki ba na ko samba l'église ango to ngeni eza une église moko eza lipe populaire bande ko belé la monde ba yebi ango vous comprenez bande ko wana ba de ko belé ba yebi ango église ango na ndenge mabete bande ko biso mingi ya Kasai basambela kuna mais ezali ya mukuna te bokomi église ango za ka un peu partout pe to kotanga kombo église ango tout moi si na mobile na ya docteur ba ke ko se réfugier na quartier moko benga rango Rosentenville na Afrique du Sud kuna na Johannesburg Sud South ba ke l'église wana ba ali ko fa l'église po mbongo wafuta ndako ezate loka kulia te ba bandi ko fa na église wana pendant que ba fa l'église difficulté la mobile oyo azali munganga mwasi ba peut-être na vie ya bien siko ba koi ma difficulté moi soni wana o sala ba fa na église nzoka pasteur wana église ye mwasi amona ki mwasi ya kitoko ya ko banaika ka mwasi ya dokotolo pasi ya na sarabino la confiance n'exclut pas le contrôle boza la difficulté comment est-ce que maman akobima abimi boye aye kozonga ina ma sachet tunaka ye to yebi que oui na mariage il faut s'entraider s'entraider pardon ceux qui ont des difficultés zali mama pa ko kende azuma quelque chose ko mama quelque chose ko zulango wapi na ndenge nini nzoka mwasi ya dokotolo wanso kwa kei pasteur abane ko jongler pasteur ba doit ba bonza l'église yemongo abonza wana abeta ngo ba jenda na ye donc boyebi ne ko ma onde ngwana pasteur mwasi ya docteur ba wala l'église soki mwasi abimi asi docteur na zoko ya kei nzoka kuna bakena docteur bake pesa makambu ozui makambu bokomi donc comme si ye mwasi na ye donc mwasi ya docteur akomi bakana pasteur l'église wana tokotanga église wana suka ne kolanda biso tokotanga comme église ba comprendre église ngo eza na Rosentenville bokomi quartier mo za na Johannesburg Sud donc et comme que lokola soki pasteur wana asomi mobile ko bete ya une semaine ma provision balé soki sili mama soka ye il faut pesa makambu pazo makambu pasi ya kosakana te bandeko to telemi na pa na docteur ezala ki peso suka na
mutamutu moko tokobenga ye roi de Belge. Comment on a roi de Belge? Roi de Belge qui a le mobile ya reine Fabiola. Vous comprenez reine Fabiola. Roi de Belge oyo à l'époque il y a président Mobutu. Comment les aguinan? Vous comprenez comment tokobenga ndekwana roi de Belge. Siko roi de Belge on combo na ye. Vous voyez comment roi de Belge ça époque Mobutu te. Ba ça Mobutu wana roi de Belge wana. O mobile ya reine Fabiola. Vous comprenez comment ndekongo ya wana. Mais tokobenga ye kaka roi de Belge. Vous comprendre. Pour simbi simba le solo bien. Ya to beti li solo tant qu'on be a mutute to ali ko beta li solo ndenge ba pesi to beta soki omoni ke li solo oyo ezali ya yo et que concerné yo benga biso na limemi ya papa fiston li solo wana ezali ya ngai mais ba bete lo bien te ta la version ki to ko ezali ya ngo to ko zonga to modifier biso za randeng wana bokomi ce que bien siko roi de Belge wana yepe asala kate vient moi ça la répéter Moussa Zaranini ya ça la commission soki batu bana na Congo bani baso mbalo na Afrique batele mbonga sombi azuma bilekeleka ndengo na mo bénéfice mikemike to peso ki ba politicien ba ye batambol na ye na suka azuma michenda afuta ndako. Il se fait qu'il y a eu période moko boye o roi de Belge do roi de Belge roi Sankara ko kumisa ya kumisa ka fort roi de Belge soka bani ko lempa yo ko kumisa yo tina suka moi quelque chose de makaka okomia donc bato bazaka maloba sukali ya kosakana te ba roi de Belge do ndenge moko na Sankara maloba sukali ya kosakana te sikota mumpia ke koti na ndaku ya roi de Belge wana roi de Belge pia ke ya kosakana te siko mwasi ya roi de Belge to benga nani la reine Fabiola bokomia Voici un roi de Belge wa sikoyo reine Fabiola to benga reine Fabiola sikoyo abandi ko kende ko pesa makambu ozo makambu andi ko sala kindumba voilà tout le bango ndengo apla bo comprendre siko kindumba ya reine Fabiola ya salité kaka na Rosentenville wana na quartier Rosentenville bande ko bazaka na Afrique ba yebi yango babenga avenue babenga yango main road siko asala sa kindumba yango lokola mwasi ya docteur te na ba pasteur hier ko sa kindumba na ba éthiopien kindumba beba mwasi ya roi Baudouin reine Fabiola ya sa la kaso a côté ta chopa éthiopien ba éthiopien sa ko ba ebiye donc o ba kembese o pesi makando ya pesi makambu na suka nango ba pesi biloko kolia ba pesi mbongo ake ko lesa roi Baudouin na bana sonia ko sakarate ya na éviter ba congolaise va changer à l'époque ezalaki yo étranger polinga congolaise na libanda sud Afrique du Sud na France na éviter na Belgique na éviter na Afrique du Nord na Afrique du Sud ba mbala ba congolais ba na ko zwa ba se ba sud africain ba se be ko mususu mais pona yo ozwa congolaise ezalaki facilité ezalaki fier na ba congolaise basi ya mboka na biso basoso ya makasi mais sika boyo na mibali o baza ba circoncis ba misutu ba koma ko zoba congolaise na éviter ba benga nini émancipation de la femme mondialisation vitesse android tompiaka na éviter qu'est-ce qui ne va pas pasi ba de kota bobongisa ndeko mwasi wana ba éthiopien tubo tala na simo ba doki ba étranger mbala ba étranger pour le Congo c'est difficile sikoyo ba éthiopien fongola kinzela na bango et pas mwasi ya roi Baudouin soko ki posa ko congolaise obenga mwasi ya Baudouin okotikuna le pesibi makambu ozui makambu yiba na yo chaque fois to yebite de ba pesi solo soki pe roi Baudouin moka yebaki que reine Fabiola bazwaka ye on ne sait pas po muyo sana mbongo te okomona reine Fabiola biboye ayepe alamule pe roi de Belge ale biloko ayebakite wana yebite po to beta le solo ka nde ba pesi biso landa le solo ndeko oyibaka na o chaque fois siko jour wala sikoyo biliaki ye bikokaki na yebite so bakangaki shopite qu'est-ce qui s'est passé on ne sait pas baye kokanga reine Fabiola mwasi ya roi de Belge na éthiopien na kata shop inda ya kosakana te bandeko na quartier wana tala reine Fabiola mwasi ya roi de Belge bakangi na éthiopien batu batonda soni ya kosakana te mutakanga kiena nto yebite me bakanga ye eyebana epesa soni ya kosakana te sikona soni wana reine Fabiola yebisi roi de Belge non ngala kofanda su awate nazwa bana ngai tozonga na Congo roi de Belge habite tete
soki yo kozonga na yo zonga na yo nga na kozala bana nga na kobunda ngai moko. Vous comprenez? Donc sikoyo roi des Belges azalaki mukolo par rapport ya Dokotolo. Bango mbale baza ba désespéré. Mais roi Baudouin azala afutela pa na ye. Sikoyo Dokotolo oyo atiki biso afin na l'église. Tango mwasi ya roi des Belges azongi Reine Fabien azongi siko Kongo yemoko roi des Belges atikali na bana. Sikoyo basali siko ki camaraderie ye na Dokotolo. Vous comprenez? C'est pas vous comprendre, je vais expliquer clairement pour comprendre. Entre-temps, mwasi ya Dokotolo kotoyo na pasteur l'église wana ya Rosterville au pesi makambo, au zui makambo. Makembe se ya osakala te. Dokotolo ya batu innocent évité. Siko chance ko sourire et pas ya Dokotolo asali siko test ba munganga osaka na Afrique du Sud. Dokotolo asali nini aye ko zwa na test po awa soko zwa na test wana mbala moko gouvernement sud-africain a affecté l'église moko songo pardon a affecté na hôpital moko songolo okei opeli mamo salaire ya bien nyo ça va moi mutuka donc docteur pena sikabe munganga c'est bon. Munganga tango makambo changer a juste siko ndaku makambo ça comme siko très bien. A comme pour sauver siko yo roi des Belges. Vous comme avant de sauver roi des Belges parce que basaka bango na pia kate bada ko se construire siko ye molende ka siko epesi pena c'est bon. Ndaku pena jundaku c'est bon avant de ko faire siko bien. Siko yo Dokotolo siko a boulot abi difficulté on na moni na mwasi na ngana bana awa mboko eza mboko ofanda te. Mboko eza mboko ofanda te na mon lokola mwasi na ngai na bana na ngai 4 bakende kovanda na États-Unis. Asoli pe na roi des Belges, roi des Belges ça ite mo malamu en tout cas ça kutu bodo. Vous ka roi Bodo a lempi pena Dokotolo. Na ese no roi Bodo aza Sankara. Bokomi Docteur Pazui a sali makambo surtout yemo ko azui na mwasi na bana akena bango aux États-Unis d'Amérique. Tisika bana basu kutu mukanda te. Akeko tika bango aux États-Unis d'Amérique. Siko Dokotolo sikoyo azongi. Salaire sikoyo ya Dokotolo pratiquement 3/4 et que n'akapa ya mwasi na yena bana aux États-Unis atika la kara moi 1/4 wana yango abunda po kuna pas solo lata ota kuna po compte vimba po peut-être il paraît il y aura un moment où il y a un transfert à les États-Unis ou sont à Tikne Moussala à qui revivre aux États-Unis pour mon awa mabe maramaya comme mabe bokomi et que n'arrande moi si ko boye que Dokotolo azali mwana mobali moi mbongo pe ezomona alors moi la mobali c'est vrai que azana moi si mais ba jonga na mike zanga kate moi petit chéri kolinga moi petit chéri pour à se détendre que ça na ngope mabete bokomi c'est que bien sikoyo chaque fois que Dokotolo a dit moi petite fille moi si pour se soulager même quand les akamutu oh lobi na omona moi si na ye les États-Unis a bengi yo so kate yo ngana tiki kuna yo kindumba yo boyo so kaba jeune fille oh mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que ceux qui ont essayé les kambou, moi sinanga ayebaka ndengenini? Nani amwa yebisa moi sinanga? Pasteur pas yebisa moi sinanga, te pour pasteur ba makamwa te. Donc Dokotolo kutu boule que roi Baudouin, roi des Belges, muta sala makamwana jamais. Jamais. Tellement comme siko trop, et puis que moi siko abino ça va, ndenge alewa, ngana kutu dibala esili. Luka mwasi na mususu donc ngana lingio lisusu te liba le kufi mama tozaki na pasi na bundi na yo tosali makabla soki États-Unis comme sika liba le kufi parce que Dokotolo alingaki mwasi na ye makasi mwasi ya boy akosa ndeni atiki na yafa andimi ka ndengo wana andimi liba le kufa ça va basali divorce c'est bon sikoyo roi des Belges tellement comme qui pire Dokotolo bisi meyo tika mwasi wana ndenge nini bongo yo faut senga mbongo na libala quand même tala au dépensa trop au moment on a poto o tika ngo le poto na mbongo tika mbongo te yo benga fa mba solo mbongo na libala na po ma trop c'est vrai Dokotolo pe azui abenga famille so ba nse be mbongo na libala so ba nse pete na yebete mebena divorce consommé entre-temps mwasi na ye kuna les États-Unis oyo abana pesa makambu epa ya pasteur église munene wana to ko mesika wana
nanu mukanda ba baso na mukanda définitif te baso aka ba inane ba 6 mois consomme mwana na ye moko chance sourira na États-Unis abeta ka bali yem taso na doki malama bokomi yaya tozo kobeta lisolo oyo ndenge ezali tozo longola ite ote pona ko sunga yo tozo kobeta ngo pona ko nuire batute pona ko bebisa réputation batute mais pona ko sunga yo kaka esika ndeko kwei yo okoya te bokomi c'est que bien ngo ne radio lokoli télévision siko ndoko to latika liye moko mwa mbongo peso monana mobala zalaka ye moko te a préféré akende ko bala mwasi abengi pe na Kinshasa bo lukelanga mwasi konso ba yepe ba lukeli yepe mwasi tanga ngoni mwasi kitoko mwasi malamu e konso ba pesi pe mbongo ya libala nyonso tudo fia ngokutu lukeke mwasi na Kongo wana akoma yi kovanda epai ya famille ya badokotolo epai ya famille ya badokotolo pa na bango pena ba mwasi malamu awosala musala ndaku doki boyebika so mwasi yake mbasa na poto ndezalaka bokomi docteur pe astindi mbongo siko mwasi aya atali boye mais soki mwasi ngo aye na osalaka nga moko ngala mwasi yango bon petite sœur na nga pe do petite sœur propre ya dokotolo na Kongo abi ça va comme ça au lieu oya yo moko yaka na petite sœur na ngai bokomi sombe bango billet bakamela so visa baye mwasi ya dokotolo sikabali na petite sœur dokotolo bakomi na Afrika ngele baye na Afrique du Sud tangu bakomi awa bandi ko fana ndaku moko yaya mwasi yako bala batala karabiza leli ata akotakata ata akongenga lokola wolo mwasi wana babalaki ozalaki mama Maria abandaki kokitisa do mutu kotosa bapara ya dokotolo kobanga tango akomi awa 1 mois 2 mois 6 mois mwasi abimisi comportement ya salitaire ya mabe abandi konyokola docteur alobatiri yebisuki ayaki na Zakaria na munoko déjà asoki kisa domination a dominer dokotolo on ne sait pas docteur azali kama kolobate muleki ya dokotolo compagnon de l'élite na yaki na ndela moko aloba boye ebike abeta leki ya dokotolo bazaka apase ba age moko mais siko ye alega ile ka docteur bakasi abeta leki ya docteur o bayaki na ndela moko leki ya dokotolo abeta ye atika ye mutakala abimisa libanda lupanga boka lupanga lupanga na Afrique du Sud awa mama boni boye oui, ma voisin a bien ambile à l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud n'est pas un pays africain comme tous les autres. L'Afrique du Sud, il faut avoir la catégorie pays Europe. Ça, je vous dis vrai. Mbila komi boye mama, yo tika mwasi, omboka mwasi, muninga na mwasi, libanda, otanda kuna ngabima, oui, atenda kuna yabima, ozana droit ya kotika mutaka na balabala boyote, c'est une infraction. Côté nanda. So les gens ont kuna côté ya bilamba na ye et puis on va trouver une solution. Azo bilamba ya leki ya dokotolo ya tumba yango et puis si passe dokotolo ba dominer na soki na nenga no bolingo to na lolango to na nenga zakaraka on ne sait pas. Pasi wana et puis si passe leki ya dokotolo abimi akei et sika kendaki wapi ayebite akomi ovanda quelque part et puis siko pasi ya kosakanate. Pas si mingi. Siko, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand on siko yo, tant on est que bimi ake ko luka de le knaye, avant on va quelque part, à ce monde là té. Ake ko luka docteur, pendant ake ko luka pasteur oyo, abana ye ko zwa mwasi ya docteur, jusqu'à docteur yebele ko mokote. Docteur pasteur Talakutu a expliqué pasteur quoi pasteur c'est quoi ça ba keda na pasteur wana ba lukale ki ya dokotolo ba lukaye ba mona été qu'est-ce qui s'est passé nzoka siko pasteur wana tamule ki ya dokotolo ba bengana kende ngwana akenaki na église ba église wana asoli na pasteur wana pasteur azola e chambre d'hôtel quelque part
et akomaki bilei na yepe chaque jour pasteur oyo za na kanza pasteur oyo na kanza pona ko pene mbe ba pasteur ango bande ko ba na Afrique du Sud ashiki boyoka pe solo yango pasteur ango azalaka na église yango eyebana partout siko ye afungola ka branche na église na Rosentenville sikoyo bandimi bakotizaka mbongo pona pesa no lumière ba pasteur ango bandimba bakotizaka mbongo pona asomba lupangu ya église batonga église azwa mbongo ango bandimba kotiza wana asombela ngo ndako na yemo propre église epanzana babengana pasteur ango tala mutande ngwana bokomi boye pasteur ango ye wana oyo alzwa bandimba kanisa mbongo asomba église ye asomba ndako na yemoko pasteur ango ye wana tala ida pasteur pour vous comprendre déjà bokomi degré à pasteur nzoka pasteur azo jeune fille wana atai na hôtel mo quelque part chaque jour na communauté aller déjeuner donc au pesi makambo zu makambo komi pour biso ba papa landaka biso ba mama tozo kobeta limemi faut comprendre makambo tozo loba a commissaire bilei na ye tellement lia lembi ale pasteur wana ko sa dokotolo o na moni esika petite sœur no azalaka a mema esiko no hotel wana na ko bona petite sœur na njo ka futelaka awa oyebi ndenge nini dokotolo po wala ndelandelité maman qu'est-ce qui ne va pas otaleki na ngai ngam na bengisaki awa la gotika ote France na Congo dokotolo azuleki na ye azongisie na Congo leki pe déjà doki esengo ya jobu ekotaki déjà bilenge ya Afrique c'est côté là qui déjà azongi Congo entre-temps tant makambo wana pesa ki nungu tant azongi a expliquer la famille mama ya dokotolo na papa ya dokotolo ba parents ya dokotolo ba ye Afrique du Sud dokotolo bengi bango ba kotala ye tango ba komi awa mwasi oyo abane ko banga ba parents ba bokilo kuna mwasi oyo akoma likolo ya dokotolo a changer le ba parents ya mobali na ye ba bokilo face abandi ko gangela bango ko pesa bango biloko rapido ko nyoko la ba parents ya mobali ya bakama ko bala oyo kolinga te mutaka ponela mwasi joa pena tant de kwa ya kobala ka presete autre lobaki te lobi po masolo autre betela bino elle monga mozo pesa nga mutuko swa ezo ko pesa nga mutuko swa masolo musuto betela bino yo pena mama ya mobali na yo papa ya mobali na yo oui évidemment ezana ba bokre musu ba daka muté ya mabe balinga basa bande kono bango te mais exception ça ngaka te toyebi yango mais ka o za exception parce que maman ku tandeka côté la kutu mwasi yango alesa de côté mwasi malamu akosala musala makambo nyonso tu nzoka basali ya face akoma na niveau abengana babo kilo na ye na ndaku bakolala wate tellement dokotolo na ebité soki mwasi yango yaki na zakara soki pe nini mwasi abengana ba parents na ndaku mobala zu ba parents na ye aki kosango afutela bango chambre d'hôtel chaque jour allez ça va parents ba McDonald's ba KFC bloko wana banandos papa la non mwana ngabe na kokate likambuto za mwana biso te ba circonstance oyaka biso to zonga na biso ba parents bazonga na bango entre temps ba parents bazongi docteur Robin mwasi oyo en tout cas ali mwasi normal te qu'est-ce qui ne va pas je ne comprends pas non trop c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Entre-temps, roi des Belges, kuna, yepe, après ça, il y a un conseil ma bé, Alain Parakaka. En tout cas, moi, si ma bé, et nini boy, à ce côté-là, donc moi, si ma bé, faut bien gagner, si ça la stratégie, kaka, le cola qui est de vacances na Congo, et puis, un tika kuna, donc, autour de la bino, et ça, il dit à malam. Les qui sont docteur, qui sont à Gouya Djobour, à l'oreille, bon, on a ndengana ye, ce qui peut accompagner la pasteur a pese monga bion sepa aye makolo bumbashi mashi azogi makolo azogi na frisi na ndenge na ye siko kotoyo mama ministre moi si asika a moni que non ça va docteur c'est non il faut que de congé kota la parent a moni on peut proposition malamu a bosa la yike na nazogi dogité ba lukeli etenale de passo makamno surtout ba ke kisasa docteur Robi niet okozonga le souté nazo ngasuté ne abi okoyasu awate ozadi mwasi mabe mwasi yango lokola pe soyo pa soki bakasha abundaki ndenge nini abundi na ndenge na ye lubumbashi mwasi aye kozonga dokotolo re asalaki ye ifalaki
a changé ata ndaku ayeba adresse te mais azaka ndaku wana mwasi wana pe kutu aluki bien ndenge musudu mashima makolo aye kozonga na fisi awa kaka na ndaku wana wo docteur pe ayambie mo aloba exact est-ce que bataki zakara to ndenge nini vraiment tabino moko obwana mwasi ndenge wana mwasi abtuli mabe il fallait qu'il changer ndaku ezalaki clair afin comme trop tard tala sika liwa ye yoka esika liwa ekomi ndenge nini mandeko pasi ya kosakana te tozo ko beta lisolo on ba réserve makasi et ça même en Afrique du Sud ndeko tozo beta lango pour la sentiment te tozo beta la yango pour na yo peut-être ngai ekomi ndeko lelo lobe ozala yo po openya makadija oyebaka okosala nini ndeko tangu mwasi wana zongi awa abandi kofana ndaka docteur ona kaka sikoyo docteur abandi siko kokanisa mwasi na ye o akene taja quand même mwasi na ngai azalaki boyete mwasi na ngai malgré ça na erreur na ngai moko na ebite mutu nini abandi koyebisa mwasi na ngai kena zoka mwasi kotoyo na besoin ya mwasi na ngai dokotolo aye koyoka sikoyo ke tanga bandi kolinga azongela mama bana na ye abando solola mama bana c'est trop tard nga na déjà fiancé mutu fa fiancé ngai déjà oh fiancé ndenge nini wana on soit fiancé qu'est-ce qui ne va pas oyebike dokotolo akeko se confier par roi des Belges oh talanga ina zonga na mama bana d'abord avant ça on a une chose kama mama bana na ngai mama bana na moni en tout cas moi so esimba te na kotikira ndaku oyo so kosala neni ngana luka mama bana na ngai na afuta nga ticket na ka États-Unis yoka Sankara de Kunta roi des Belges ote osonga mama bana on ndenge nini oyebite okosonga ite sali mwasi mabe d'ailleurs au moins siko esika toyebaki bisolo ndenge mama mwasi ya docteur abana ko pas passer on apesi makambu afundi d'ailleurs mwasi on a pas ka mwasi ndumba yo na chance te tango bozalaki awa oye période ya mpiaka likambo ekomela ngai mwasi na pande ko sala ngona pasteur o wapi ka pasteur o ko mango stana ko bimona abana o kenala na pasteur biloko bane ko lia wana pasteur mtande ko somba ngo pande ko na mwasi na c'est vrai et pesie mutu ko soit vertige mais ami kanisa bi malgré ça ngala ko sala kana mwasi na ngai ngali ka mwasi na ngai sikoyo baye ko timbisa ye pandi po ko benga te batu ndeni mwasi do batu baye ba kaka mwasi na yo ndenge zawa atinda mwasi angoye moko atinda mbongo ipare roi des Belges mutu akangela ilupango fiancé na ye akoma fiancé na ye donc epesi pasi côté l'autre ya ko découvrir mobali o alinga bala mwasi na ya États-Unis ezali ni roi des Belges roi Baudouin ya docteur a craqué mutu o azaka pembeni na ngai vie o azaka mpiake na pesa ke mwa mike to souffrir na ye mwasi na ye kutu bande ko kere pour éthiopien na no pie conseil ye ebe ke mwasi na ngai pasteur abane ko bimana ye avanda bomba mais malgré wana ye mutu avzi mbongo aki ko fiancé mwasi na ngai bala ye e komi total donc abotoli vie wana abotoli dokotolo mwasi pona nini intérêt États-Unis dokotolo monde mwana e pesier moité donc a piqué crise à quel hôpital comment à côté na comment à sala 2 ans na hôpital dokotolo pas si bandeko 2 ans na hôpital ba biso au moins dokotolo ba photo na yebo komona ngwe kotambola partout mon ami personnel commandant Anderson de Djobour a copé sa programme ya matanga wana bokoyoka yango mon ami personnel commandant Anderson de Djobour Wumela la voix digitale a copé sa programme ya matanga ya dokotolo a te expliquer bino comment est-ce que dokotolo a koufi et là on est même dokotolo na liwa dokotolo a koti 2 ans en hôpital soko moni oko reconnaître dokotolo te tanga eko bamadi magebele o ba cirrhose de foie o ba rein bro et pesier de choc biloko azito bine ningani choc akosakana te pona nini mwasi na biloko bane kolia mbongo ande uta pa pasteur a peut confiance mwasi akei donc mutalinga bala ye pire vieux roi Baudouin roi des Belges oyo asunga kaye donc ami kanisa peut-être pendant que mwasi na awa roi Baudouin abane ko zoyer ba kembe bane ko salama
donc nyonso to wana edoki dokoto la kokagite doki a craqué 2 ans en hôpital tanga yeko bima abimi boye avandi moke libanda mais crise de kaki makasi et simbi karaté dokoto la zongi hôpital cette fois-ci dokotolo a koufi. Ouf. Yaya kozaka la confiance na mutu te. Mwasi na yo ya mundaku mama bana ata kutu makangu ata muninga na yo te akoso na mwasi no papa mbata soki osate. Et puis mwasi malamu azalaka ata mobala ene ba camarade na ye soka servir bino akovanda wana te akirovanda quelque part. Yo koma camarade no azate oya kotala mwasi camarade na yo et c'est impossible. Yaya la confiance ne s'occupe pas de contrôle. Mwasi azaka mwasi. Tala mwasi oyo abosa nike na pasi ye abana okende pa ya apôtre pardon pa ya pasteur na bango wana o église wana oyo pasteur azwa mbongo église akima na ngwa ndako kuna ye apesi makambu bapesi ye makambu abosani mais ezalaki moyen nzoka mutane ko funda ezalaki roi de Belge pona lukaka baluka moyen nini bakokabona aketi na niveau ko yebisa no dokotolo kene osenga mbongo na libala ata yo moko pour détruire a panza pena très bien et peut si passer sika boy e bembe ya dokotolo ezali na morgue nzoto na ezali na morgue akufi pona bolingo yaya to betelo lisolo o pona ete ya yo la muka o to lobaki te to lobi a to rapela ko penio et peut si passer ya kosakala te tala lisolo o to bombela ki na poko alelo ezalaki mulai lisolo o mais to beti ya ngopo na yo o comprendre oyeba qui fait confiance na pembeni na yo wana. Oh non camarade mbali na nga za mutu malamu ayaka zui ngai atosala kotemo akatinga na musala kolingelo ko ante papa kolinga eloko wana te camarade na yo azai camarade ya mwasi na yo te o to lobaki te to lobi. Merci na Maman Charlotte Kaputu, la dame de fer, sponsor officiel de la chaîne Oyo Radio Lokoé Télévision. Maman Oyo, ça que émission Oyo Ezalaka. Ce qui peut aller comme sponsor, il y a émission Oyo. Biso moto kokate na ba moyen pour la biso neto ko yela ma solo ya kafu parce que ça demande des moyens pour na ko luka ma solo par-ci par-là internet ko futa wifi bloc belé soutien na bino et ko sala que émission Oyo et que ne liboso. Nous allons wana pona bino ou alenga soutenir biso benga biso na privé to ko pe ba modalité ni pour soutenir biso pour la émission Oyo et que ne liboso kasi mingi to ali ko senga na yo o s'abonner soko s'abonner fina ko sa notification bande ko to tshaka ba j'aime ko to tshaba j'aime pour la émission na biso et la calabri pour dongola misu ba komi déjà ebelé soki to tshaba j'aime te to ko luka problème tshaka ba j'aime ebelé puis soki to l'émission ko tika yango te partager yango bande ko to partager na ba groupe WhatsApp Instagram ba imo partout Facebook panza émission Oyo pour la ndeko bika quelque part. Merci pour juste ma Marina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Contactez sa chaîne Oyo. Bandeko, to s'abonner massivement. To kende pele sur la deuxième chaîne Nabiso, Radio Lokolé D. To s'abonner kuna to beta kama solo. Oyo comment est-ce que papa kota la bo pique ba okundu banzoto ba papa ebele bango la muka soute ba ebite nini ko sala so okay kuna okomona masolo za kuna ya kafu mama pe comment est-ce que okay ko sepeli sa papa comment est-ce ko encadrer ndako na comme c'est doit to s'abonner pe kuna so okay na YouTube au fini okomi Radio Lokolé TVD et ko bitala Radio Lokolé masolo o s'abonner yango wana to s'abonner pe kuna to kutani prochainement d'ici là portez-vous bien santé d'affaires à tous chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors,
avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa bamoteur ya baavion benga mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana no yako yekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputu, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.